Bien, bande ko resulta sili ko zonga katna émission sur la vérité au maman anyo yebisa biso un peu soko se au moins déjà quelque part ba misala oyo to sili ko mona na Deutéronomie ce qui révèle ezali pe ko mona ba église na biso ete ba église to ke na kotia tant na biso kuna to ke na kotia mbongo na biso kuna pour église et comme un peu na ba activité comme ya communauté pour la supporter société na biso pour la kosuka ba pauvre est-ce que mama ani biloko application yo monia ezali ko salema na église lelo na ba église ya lelo oyo makambo mingi changer ba pasteur misala ba ko sala bana na ba église na biso lelo bazo sala ngolo société donc ba pasteur lelo oyo ba komi ko profiter kaka pona bango moko soki nzambe apesi biso le di beatitude oyo elingi kosenga ngai na yo tosala likambo oyo comme ça tomona tala lola ngo na baeglise oyo tozozwa ata na biso nyonso bandimi mingi bazopesa ata na bango mingi na baeglise ko baopesaki nganje bamosusu bakoti niongo baye kopesa bapesa badimi bazopesa baofrande bazopesa badon bazopesa donc biloko makambo ebele ezoleka bazopesa bajour mosusu olobi olembi na yango kokende oke koteka te mpona nini toza na mayanga na église toza na baréunion toza na boyeboye to bazosala bamembre bazosala ngo me bapaster bazowela kaka mabumu na bango moko bazobosana te ke église mpe fo esungaka makambo oyo nzambe azosenga biso tosala eza nango kutu 12 te asengi biso kaka le 10 beatitude eza nango ka 10 eza nango mingi te me tozokoka kosala yango te bapaster bazowela kaka finance kote finance bango misra bango komika kuna na beglise oyo bambongo ezokota kuna ekoka penza po esala makambo ebele ezokota kuna ezebele po esala makambo ebele neti soki totali ba église mosusu soki totali ba église mosusu ba vaccination ya bana oyo na bambongo nyonso okotisaka me bapaster mosusu ide kutu eza te ke bana oyo babotami na église bazala sire ke bana oyo bazwi ata baza ata na ide wana te mais mbongo ezokota na église ozokoloba bana école de dimanche par exemple parce que quand on parle de vaccination bana ce que tu veux dire okokuta na école de dimanche soki nakoki comprendre corriger omona bana baza wana de 50 peut-être bana babotami babebe baza kokabola bacour ya école de dimanche mpe kosaka na école de dimanche mais bana mwana moko mpenza nasi namona deja mwana moko aza kobela baladi babeni nkombo ya rougeor n'est-ce pas kitulu. Et puis ayebi na église baparent bayebi na église et puis mwana ntango aza kobela malade oyo ekomi su na deuxième mwana mabe kutu et puis bamama mosusu bazalaki na église wana bana bazalaki bien bakomi kobela batelemeli mama mosusu wana ti makambo ekomaki pa paster pour dire que mama oyo ye nde mutali na molimo na ye ya kindoki mwana aza kobela kazaki na obisiko bana nyonso bakomi kosala ni kobelabela tusa babiloko boye esengaki mayele ya bapaster kutu te mais critique ya somo ekotaki na communauté place bakovanda pour dire que makambo kindoki awa ezali te ezali ke so bana mike bazalaka na plus de 10 sortes ya maladie bazalaka nango na premier 5 ans oyo se développaka et se contaminaka rapidement entre bango na bango à quoi bon yo paster oboma temps ya kotante kobikula ke mama moko aza ndoki awa mutu aye na molimo mabe awa to na quartier oyo milimo ya mabe bakoti awa mingi yango wana bana mike bakomi kobela pamba rima robo jeune prière église sokota poto telema na nini molimo ya boye mais en réalité en vérité je vous le dis mama ani place naza koya mpona meka koapuye likambo ya bana oti koloba awa na baeglise na biso il n'y a que deux places où on écoute à battre, parce que on malade, il y a trop. Précisément, bana. Place à niveau de l'église. Il y a une balai, école. Les deux places, quel que soit les cas, ceux qui communauté n'a vu ça. Donc, on a très mal les travailler pour comprendre la vidéo qui est tout ça fait notre médecin directeur régional, on écoute pas inspecteur régional de la santé publique. Ça fait l'église. Mais on a retrouvé l'église, on a un programme de vaccination moko. Et ça dit que na bana 50 na bana wazazi qui bazana bana ba bébé. Mais on a écouté c'est les mêmes pasteurs, même église, et ça fait la conseil écoute la médecin mais sinon que médecin on peut peut-être ça peut participer la rima robo pour la chasser nini. Midi on va
communauté na biso to combien pe na ba erreur ya trop to za ko bossa na makambo oyo nzamba pesa sona le dit beatitude ke photo la dango pas en fonction ya molimo mais en fonction ya yele pasala nini apesi biso na en fonction pouvoir apesi biso bana mokili to comprendre ba makambo ndenge ezaleli bamilimo mabe nyonso toza kolobela nga nauti kuna merci jésus ke nayebi nzambe na baage ya mike ntango nayenga 19 a 20 ans nzambe abengai nga deja na baministère na etina baage tokomi babandi oyo baexpérience ebele ezali kosalela mpe na bible kaka te mama ani soko oyebisi nga baka nyonso na participa mpona badelivrance bacombat spirituel bamaladi ya ndenge na ndenge jusqu'aujourd'hui statistique nasali merci ke nakoli naza su mwana moke na molimo te naza kodeklase baka nyonso na bomela ntango na ngai bagene et prière mpona bacombat spirituel aucun de tous ces combats là ezalaka combat spirituel oh lord foisantama namona mwana ninga kufa toza wana jeune et prière toza kosambela paster bamili bambikudi bayeba loyi makambo ndenge na ndenge mwana ngo ntango asukaki na hôpital immédiatement bali kotia ye nini mai analyse ekoti reza ebimaki en 3 jours mwana akoki kozongela souffle comparé na biso zakobomata ya ministère ya combat jusque na senana soki okebi te na baeglise na biso na bacommunauté na biso il n'y a aucun cas ya eza kosenga délivrance spirituelle yelaka nyonso mutu balalisi wana ke combat toute la nuit milimo mabe bandoki baza koatake soki tokei na hôpital yora une analyse ignorance parce que bana mike oyo boza kosala bagene priere ke malade ekoti na église oyo mama moko aza na molimo ya ndoki ye ngalingali ya bana kuto otekundeja mwana moko epuis sikoyo bana mibayesu bakoti na hôpital oh non na église oyo na quartier oyo bandoki bazali est ce que bana oyo basi bazwi déjà maîtrise ke bavaccination ezaka na ope mo cher ezaka na cher soki mpe eza cher tozongi sikoyo na tabernacle balobi mbongo koya na église ya nani ya bamambre soki babongo eza koya ya bamambre wele problème mpona un pasteur akende kosine contrat na dispensaire na clinique moko boye ete programme ya bana aza na 50 bana na église oyo dimanche après église bapara nyonso bana bakokota nini na vaccination parce que ozali un pasteur un leader ozali préparé pozala guide oyeba bakwe nyonso ya santé ya nini ya église na yo parce que bana oyo bango tokoma loyiwa nani bango bakotombola bongo oza koluka lelo ça va lobi okolia te lobi bongo uta wa bango bomona kaka lelo bamonaka lobi te mais soki oza komona lobi ya solo makambo eza na Deutéronome 16:11 okokokisa yango ete tika ete na ndako nanga ezangela te mais banda na bo bao baza dans les besoins bana mike bamama oyo baza incapable ya komema bana na bavaccination na bakilo ya bana église il faut fongola nini misu il faut fongola nini loboko il faut sala nini il faut sunga parce que mbongo mpe apres te eza kouta wapi na bango moko bamama eza kozonga so na banani na bango moko so eza komona réseau ya kozala na groupement ya communauté likambo famille oko kosala yo te église ezali yango église ezali famille koleka famille na yo mama ani mpo nakataki yo mpo nakota na makambo ezako babana na vaccination peut-être bamama bakomplai te misikoyo na base na tiango mpe claire comment un pasteur na église il faut pesa biso statistique ya bana boni aza na bango bana boni tu bazwi nini vaccination awa kibebe eza te mwana soki azwami rougeole mwana soki azwami choléra mwana soki azwami badiare eza contagieuse typhoïde eza contagieuse babiloko nyonso oyo koya kotiela bana maboko te baza na typhoïde mema bango na l'hôpital na bongo mpe ya nini ya église soki para wana bakosipote te parce toyoki te bongo ekoya tika ndako nanga ezangela te keba mpona bapaster te bamama mpona baserviteur d'abord mpona bapauvre mpona baétranger mpo ozomona église bapauvre bakotikala jamais kozanga jésus alobaki yango okende église ya poto okende église ya continent les 5 continents nyonso okende baéglise nyonso okende okuta bapauvre bakozala kaka bakozanga te namani tozalaka na cadre bapauvre na bible ya diti toza kosipota wana Deutéronome ni atela biso susu kali nango okoki koyeba ete oyo église ko il faut intervenir na ka ya pauvreté mosusu mpe bamama oyo baza na bazemi kaka na kati église lisusu bamama mosusu omona bamoye eza nango te mpona kokende basala consultation église mpe ekoki koede quand même
Mais comment? Hein? Mais moi, là, vous allez tout ça pour le pauvre. Quand tu sais qu'il y a un pasteur, il dit que l'église, oyo, nani azalia. Maman, a pour azana zeni. Ezala azaya kubala, ezala azaya kubala, mais aza membre ya église. Raison communautaire, ezalia, il y a un fœtus, il y a un bébé mkaza koya. Il faut oyeba quand même santé ya maman oyo. Soka baisha kokena kilo consultation. Parce que tout le monde a bana ya kitoko. Ya kitoko. Bana ya santé, babotama. Tolanda yona émission ya église, n'est-ce pas? Ba Polycarpe onyos. Ba bazayina. Ba ko ko maboko te. Ba Ignace, ba no ko sa te maboko te. Lo bido bana ngo kusunga ba église ba sinira nyoso tu. Bango? Bango te. Bango? Des places za komona ete erera makasi za kosala bambongo za koya na église. Ce sont quand c'est pour passer à somba nini. Ba Mercedes na mataka minene. Ata mona ba kitukutuku minene. Ata mona kana ba ndako minene minene. Non. Bongo za koya na église za lipo d'abord. Yo passé oyeba ete nani yango azana sima kuna azotikala na sima eza mbongo bata église ya communauté pour que communauté ait progressé. Maman ni continue na koloba.